ndeko. Oui, mbote ndeko maman. Tolingo ta c'est pas batu ozwami na mboka nini? Ngai nazali na Belgique na ville ya Bruxelles. Ya solo linko yebisa biso Félix Kitemoko Raba oyebaki ye boni boni. Bon, Félix Kitemoko aza vraiment pour ngai aza ndeko vraiment ami d'enfance tokola bisika moko ti ndenge zalaka nzete manga soki ekoli esali ba étape nango nga na ye koya na poto mais vraiment Félix aza vraiment makila na motema na ngai donc ezosenye donc naza na basouvenir ebele oyo nakoki kotémoigner mpo na ye. Voilà, ata souvenir moko tope mibale ekosala malamu mingi pa baye oyo bayebaki ete. Bon, Félix Kitemoko d'abord naza na souvenir parce que azalaki grand sapeur lokolanga nalingaka makambo wana bilamba tozalaka na bavie na ngo baziduka. Aïe aïe aïe, la ligne se détériore. Donc oui, azalaki tant to banoko kola azalaka sapeur lokola ngai tozalaki vie Tony Ziduka biso toka ba petit to banoko landa ba vie Tony Ziduka bana lokala ba ebi ba vie kadi na quartier 2 vraiment à partir de wana la ba vie musu ba banoko beta ba bale vie na ngai na bosani kombo na et à part ça Félix tant on a yaki na 2011 na papa Kiakwama na omene ba campagne na lokala ya ebi ba élection ya 2011 Félix apalaki côté terrain réservé la terrain pendant plana alors que qui surtout il a la somba yango vraiment atekela ngai terrain wana na primo ko la mi alobi na ngaki yi kozambe ko ngai to koli bisika moko ambition na o politique oza na yango te succès parce que ba papa na biso ba sala ki mingi ni ko na ko ka te ni ko ta yango akota ka yango et puis to bana ko zala ba conseil délai et deuxièmement il est unique malgré que ba famille ngai ils ont ba moyens jour mosusu nazala na lokala wana je manque des moyens en attendant bana ko zela bati na mbo na poto parce que ba ko ka ki sont pratiquement on a récupéré un peu la on est ressorti et bien c'est pas Félix a directement $100 a question aux ça te les alliés mais na ya besoin de $100 wana et to continuer qui ba relation vraiment tant on a besoin d'une nouvelle wana et pas il y a ndeko marina na benga qui grand frère il y a biso il y a grand frère Félix na Allemagne Valentin Kitemoko to solo la ki na ye a benga na ba 6h du matin to solo li na ye après na yo confirmation que ndeko azali biso na biso te. Voilà, message numéro c'est pas bana lokala tolela ye ndenge nini. Vraiment bana lokala bazala toujours solidaire. Ezala liwa ya Félix Kitemoko ezala yango te bana lokala bazala toujours solidaire soki to perdre ya biso bandeko na yebi ke bana lokala bakolela ye na mawa mena esengo pe parce que akeye kopema na ye na Kenya. C'est ça que je peux dire. Voilà, kuna na Bruxelles pe eza na sango pe sali bino pasi mingi mama mienze oyo moko pe avandaki na bino uta mikolo ebele atiki biso maloba nini okoki koloba na ntina wana. Vraiment face à l'iwa to s'inclinera et pas ya tata mwasi papa okoki ko refuser mais pas ya nzambe to lobaka oui. Nous surtout on salami ezali volonté ya nzambe bande konyo surtout on bapema na Kenya. Ya solo mikolo mileki avant-hier lokala eningana ki makasi pe Congo Central Mobimba na koyamba gouverneur Yasika na kombo ya Gibandu o bino nyonso boyebi ete province nyonso ya Congo Central tozali kozela asala po ete décoller eloko nini kokoloba na ye mtu akoti na esika wana bino kuna boza na poto makanisi na bino ezala nini? Bon, pour le gouverneur ayaki la landaki ba image wana comme toujours na loba kende kona biso Marina Nzebo avoir déjà ba biloko wana na roko to ba ke gouverneur ayaki eza bien parce
passage na yazo koleka eza bien mais na bato bazelaki na lukala ula Kimpese Songololo Mbanzangu partout bato wana base mobiliser pour bazela ye mais bato wana na retour bazui eloko nini yango bazui eloko nini na retour bamama wana bavandaki bakende kosala babilanga na bango bakende kosala baoccupation na bango bake kotele wana bazelaka bagouverneur bazelaka bagouverneur alors ntango bango bazokozela gouverneur ntango ayaki wana na lukala eloko nini oyo alobaki ya mabalunga wana ya rien bango nyonso balekaka wana ils disent toujours la même chose mais na faisabilité eloko moko ezali wana te e namonaki bango bazalaki na banani honorable Mvemba mais biso eloko tozokozela na bato nyonso to bazalaki wana bayebisa biso badossier oyo ya Perenco il faut investir des milliards au niveau ya Congo central eza province moko ya pamba te jusque là tozwaka eloko moko te honorable Mvemba bakendaka kuna balobelaka makambo yango eloko moko te honorable Atou akomaki gouverneur place wana pendant époque na ye tangu honorable Robert azalaki ministre ya décentralisation baoctroyaki 40% ya rétrocession nani kokota na badate na badetail ebele te mbongo wana rétrocession wana Congo central azwaka ezalaka 3 millions de dollars mais nalingi nayeba badepute oyo bazokosalaka bakija lelo wana bayebisa biso gestion ya mbongo wana eleka wapi yango bamagui oyo ezokolekaka na payage oyo ya biso ya lukala wana olese du mbongo ekendeki wapi toyebi yango pourquoi balobelaka yango te entre temps bamama wana bazokosouffrir wana na ndenge moko bakosakana te alors yango nalingi kolobaki ndenge bakoma kokosa ezala bagouverneur ezala banani oyo bazosala ezaki populisme c'est-à-dire attirer la population po basala bango attention mais je pense que population azokomona makambo nyonso tu wana bahonneur na bango bazokosalaka mais na niveau ya population eloko moko te biso fo bayebisa biso nini ezokoleka na badepute nyonso tu ya province ya Congo central motu moko te akonvokaka gouverneur mpo atuna ye mpo na makambo bagestion ya 3 millions wana mbongo nyonso bazokozwa na Congo central ezokotourne autour ya bango moko bazokoliaka yango alors soki nga naza population soki gouverneur azokoleka na kokende na ngai te kwa voilà perspective d'avenir sur le plan culturel pour na mboka ya Lukala Kimpese oyo ezali kokoma ville de Bango makanisi nini bino bozala kuna na mboka ya poto mpona kosala mpona épanouissement ya bajeune na biso kotoyo bon omoni bajeune d'ailleurs eza esengo komona des villes des communes les plus rapprochées il y a Congo central sur na se trompé eza lukala na Kimpese ouais. Donc donc ça na se trompé donc ezali esengo mais nyonso tout oyo mpona kodévelopper mboka ezokotourne tout autour ya politique ya province soki eza dynamique te je pense que ata na Kimpese wana ekomi na lukala esangani ekozala kaka bongo na sous-développement parce que d'abord lukala Kimpese ezalaka déjà salite tala soki otalela baturo nasololaka na ndeko moko boye parce que nga nazalaka mokili mobimba nasololaka na ndeko Gilu Fungula na Kimpese bana Kimpese bayebi ye ce quelqu'un azwaka makanisi ya konetoye te bakanivo wana ema elekaka wana mais vous avez combattu Justin Lufungula Kimpese propre Justin Lufungula bakombatre ye kutazokamwa nde nazoba makambo boyo donc naza mutu moko oyo nafréquentaka bato je ne fréquente pas les gens pour mon propre intérêt mais je fréquente pour savoir alors yango kana okoloba ke lelo Kimpese nanani esangani mais tozala nanani na ministère ya culture wana na kati ya Congo central wana provincial mais botuna ye nani qu'est-ce qu'il fait budget oyo gouvernement ya Congo central achaka pour la culture ye asalaka na nini ye asa botuna ye badepute baza wana mosala bango eza nini batuna ye badeba oral ezalaka babengi ye deba batuna ye qu'est-ce que vous faites est-ce que badepute wana baza wana nga nakotuna ndeko moko boza wana
comprendre nga bayebisa nano te moni lukala ndenge ezali wana bato lukala fo kofungola miso ezala bato kimpese bato Congo central ville moko te efonctionnaka sans budget le budget yango moto efonctionnaka ville alors ndeti nga naza na moto ya lukala estce mokonzi moko na kotanga bakombo te parce que koma kobenda barankine motu moko okotangela ngai budget ya fonctionnement ya cité ya lukala. Alors, ce que nous devons attendre que Moka est développé par rapport à quoi? Les gouverneurs, on change de gouverneur tout le temps. Mais nous avons changé. Il y a vu ça, chef de la cité, où est-ce que Kimpese wana? Aïe, c'est le budget à ville à Kimpese, et ça combien? Peuple va faire la mise chaque ville est à la Gambo. Il faut boyer baké, tant que ça la budget, budget oyo, et ça fonctionnement à ville à Matadi, oyo ya Songolo, oyo local à Kimpese, ainsi de suite. C'est-à-dire, moi, on a la disposition, il y a le chef de la cité. Mais le cas qui est le chef de la cité, je pense qu'il y a la disposition, il y a là, il y a chef, il y a territoire. Mais ce que chef de territoire, on a ça, on a yango biso ba oyo tango tolobaka comment na ngate mokolo na koya na lukala na biso ke voter ngai o voter nga pour la kabelo bi na kabelo te pour la kopesa na bango pa ya batu ba polo je n'en ai pas mais na va très fort le niveau parlement lobi pe to zalaki na débat ya diaspora et les cas qui peut bien ba o baza ba ni na ngai na Facebook ba komona yango ndenge tozo ko travailler sur l'avenir ya mboka na biso na ba makambo ba guerre ndenge tozo ko proposer. Voilà mon frère. Merci beaucoup. Tobi Ketan Yango Tena Nekokite. Bon dimanche avant tout Kabwana. On peut ça bon dimanche c'est pas nan. Bon la PC bon dimanche c'est pas ya Marina Nzebo. Il est atteint de l'Arabie c'est toujours la image donc vraiment et ça là on bien et la PC mbote pas ya et pas vient na le grand champion Vieraoul na lokala et puis na pesi fille na ngai mwana na ngai na kombo ya Aline Ntonsi donc voilà pena descendant quoi donc ba on a tangi kombo te na pesi bango mbote na bango mingi. Merci beaucoup, bon dimanche et panayo. Merci, il a bien